Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonjour Maître Mandiam. Bonjour. Bon, toyoki ke président DEF aza mutu na yo. Mais bandu la beti awa na France. Mais toyoki bato mususu balobeli yango. Alors esengai ke baluka yo mutu na ye, omeka siko olobela yango, mais pona yo siko ndenge bato balobeli yo lobi nini? Ta omoni ngai ko bato kutu balobeli ete mutu alobeli ye. Mutu mo alobeli ye soki ya Belgique soki so ongala oloba omona vi tozala bomoko tolinga mbouye mate soko yebi mutu te ko linga to loba na otula na mutu anga so loba makambu kuna soki eso ye amoni ba fiche de fois etala muli awa boye na poto ke de fois beta concert biso to na souci mutu na kabila kene na mboka la po mboka ne na merde. Alors ba distraction ko loba makambu place makambu yebi na yote yo commander so yo yebi defaut oyebi defaut yo oyebi defaut te comment yo kasi defaut répondre yo po da yo kaki liboso bato ba benga ngai ngamo na benga defaut na yebisi defaut répondant ngai rebi na ngama ndiango tika biloko wana de def tina ko loba boye defaut n'est pas courant mais la première fois pour ça que lo ka liboso nga benga nga ba yebisi ngai na bengi def yebisi nga mandiango tika po na yebi defaut trop bien. Jamais on a des fois à l'écart na télévision à ça l'émission mon pour na yo on nous perdre temps na yo qui combattant na yo bisa yo yo mo te muto combattant biso tout on a souci mboka wana donc on lingate baba bilo mo yezanga na ngotina yo so mona des fois yembili mutuni na ngonje muna kini kuna yembila kabila nzembo on obligé des fois lo ba likamuni des fois lo ba toi tu le connais au yebi des fois toi na souci mboka na so ba bomba de la catholique ale yo kanga mika na mutu moka bo des fois tie ba fiche wa ki a robeta concert hein yo kati yo mone wa combattant ya on ba combattant ba monso na sona boye na bato tibino et ya ki concert ya bi concert ye tanga na poto tamsu ya na kin na ça fait 35 ans en Europe on comprendre ya bi concert sur l'axine hein ya bi concert sur l'axine ya bi concert sur l'axine wana za concert te alanda bato ba yembela kabila oyo basoka mbongo kabila des fois ça coupe na solo na kudute mais timba bete mais comment ça timba te bo komika likamukeka boye aloleki osali base na yo ke ono des fois on nga sali première fois na tikaki yo deuxième fois yalanda ki ba interview des fois le batam ko le mo te ke akima mboka pona yemza ko lobisa des fois yango yalingi yemza ko lobisa des fois yemta lo sa défend mais na lobi ngana yebiete na fois na yeboete mais ça fait 35 ans en Europe wa donc de toute façon a retriquer ngate na mboko yo c'est impossible a retriquer ngate na mboko yo c'est impossible donc na kolobano ce qui commanda eso zala na sagesse ya oyeba ke mboko eza na merde
to bundana liboso makama mboka oya ko la makama defao mais ba congolais belé biso to ba député hein to yi makamni le kana mboka na biso yo lingi defao lo bani yo bimbula ngana bena defao Kabila za chauffeur na na lobby hein mais faut mutu pe salade faut mutu ne pe sala hein mutu na fait ça là quand même hein mutu na fait ça là il est obligé de defao lo ba ya bi defao yebi de fa mouvement ça pendant na de fa on boy ba fa ina maboba so ina de fa c'est plus qu'un ami de fa on est de famille na ko traiter peke pour la famille non mais à toucher ma kamususu so ben du film de fa on a rien à voir na ba mission na biso kuna rien à voir na ba mission wana mais yeso ka lingini na problème na de fa tuna peut-être ça tele ngana zo tuna ye ana problème na de fa ngata na Belgique a tuni kuna fa ne pas batuna ye babi ah mandiango wana jipe mandiango kisiskitia ozo comprendre kisiskitia mais à solo libienté na ozongi eh ben c'est ta moto c'est ta moto c'est ta moto na expliquer que c'est ta moto oh na bi kisiskitia c'est ta moto ozo comprendre on a solo na retirer le moto ay azala ala na souci hein aleka lo makamunde ba bomi batu o biso to lela l'église catholique ko la ba bomba ba mama na biso ba papa na biso mutu mo azana mboka na biso so likokendete c'est un rwandais o batu ba yebi ali zo karamana defao ça n'a rien à voir na makameza na mboka na biso defao so bonne ba pesi mbongo na gouvernement wana yembi hein ya yebi defao ngo ngana benga defao o liboso defao bina mandiango tika po defao amuta kimia amuta pe alingane ba problème te na batu amutu amona na ne pete ramona na suki ndenge nini non atonga ne be mutu talo ba mabe mutu te ay me yosko kangami na likamo boy defao oh atu na vie la west mutu ba yebi def atu na ba Florine Sala o ba yebi def yebi def abanda wapi def azala jamais na problème na mutu alors yoko luka teke o yo lukle ba problème aller à la télévision abanda ko répondre de toute façon on répondre côté nga liboso la benga defa yemo na bine o defino ki likamo defa bina mande ngotika na répondre ye pour defa o c'est ma famille en fait bato ba yebi ngai na bien na beto l'exemple qui vieux beaucoup papa Wemba il y a des gens baba que papa Wemba pire vient absolument vieux beaucoup la kufi ozo comprendre mais nga lelo na rolo baboye na lela beaucoup na ndako ngamoko je crois que ba vieux saka ko yeba nga na pire petit ya vieux wana beaucoup mais so mo na legi la télévision na lobby. Quand on va vendre, il y a des autres, ils étaient là-bas. Mais tu l'as bangoté. On s'en prend. Merci. Tinana. Alors, Joana, personne n'a Simba, Simba, et l'autre Simba répété. Mais non, mais attends. Zana Susambo, on le gars, le Bamambo, on a yo, le gars, le Bamama défaut. Dernier moment, maître, dernier moment. Dernier moment, on a na lobby na ye, ceux qui commandent, on a eu dans pays. Ceux qui commandent, problème est là. On a besoin de te bangaye, mais je crois que on a na yebane Europe mobimba petit nangai. On a parisien, on a vrai parisien. Petit. Yo mangala pala na nini na Yougoslavie. Ngana vrai parisien Liloba Souka Zala la maîtrise Mboke c'est la désordre hein? Parler makambo babomi batu ndenge ni mutu na okende parler batu makamba musicien oba kolia ba mbongo ba kolia abo ba na sens te ba na déontologie savoir vivre te koko ko kamana mutu mo oyo congolais tout ayebike des fois on n'a rien à voir avec makambo les gars mboka la biso mais na lobby rien à voir na lobby rien à voir des fois na yebi des fois trop bien ko le kamuto na solo bana on s'en prend ngana bi des fois très bien ko le kamuto wana alors on a un peu ce conseil gratuit to lingate na loyenga ba combat yo moza combatete pour ngana kufela grand ngai oza mukonzi oyo make mayela cha confiance na général Ngunza Mabe ba boma vie na ngai Colonel Ngola mutu to yebi ozo mbra na kaseta na kufela ba neve na nga mais na ko ya sala ngote nga na combattant ki combattant comme ka ya ko landa ka ba musicien o bala ba normal Gims azap congolais kasa ki ngo landa pe Gims ala na mettre Gims aba na mettre Gims ke bona boy des fois avant na kuna yakini des fois avant na rabi o metimbati oh timba petit on a loba na ebike na confirmer ngo soki pa o mona make o non muto na luka ye na on va la ma pepele a lukanga
lukanga to kutane bo to solo ane kitoko ngana pana na mboko yo je respecte les gens j'aime aussi comme me respecte nana souci mboko na ngai tamsonga na olanda ndako bonazo lela ba ko sala kake ngana combattant il y a des vrais combattants il y a des combattants au pe bali ba jigo ba tumoko ba loba n'importe quoi il y a un mona to sala toujours na merde boye na mboko na biso yo c'est combattant tout fa chamu nini ka combattant ngana ngaza na souci ngana ko kene kini tene na boye ndena ba bolebi ke e combat partout mais souci na ka bila kende na obanga te o mo lelongi ngati alors que qui n'était pas mouton fa kende alors yo ye wana po foko les zakaba tout des fois ya liboso batiki yo des fois yo nani yango yo nani vanda boye raisonner que timba tika biloko wana to na makamune mo sengo azo mema biso to tala masolo ningezo kende to sambela makasi de façon que mutu wana kende kabila ko kangama na des fois une distraction des fois ça ni des fois ça ni ba misisa o bazo belia ba mongo ba ko yemba kuna na kini kuna rais dinkwati lana ba ngoti lana ba misisa wana o misuba soko no beta soko ba lubumbashi misuba ko no beta soko wapi ngona bo mukolo ba to alga basama lo ba ko ba to lati hein mais eloko na ebisio je crois que je suis sincère à moi des fois on répondre yo jamais ko ngamona lo bana pekisa ngabila mande kutika mais oyo tkonde na lobian il n'est pas courant mais sur le 6e show je l'appelle tout de suite non c'est que def na to répondre de mutuana tika biloko wana bunda pona ba mamboka na yo ya kala batu yo mo vanda bo timba kola ba mise bele ba kolia ba mbongo yo so mona des fois aya kuna lia mbongo des fois yembela mutu des fois ga kene ba yembela mutu boy nzemu des fois yemba tango kabila le père azalaki et sili. Merci, maître. C'était Mandiang Oumela Pema. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean, c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence minée et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, on a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter dans le en France, pour nous reçoit à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours une poli, nous avons fait un conteneur, le fret maritime, dans les fret aériens et tout dans l'avion. Nous avons un petit poli, un poli express, où il a des jours. Et ce qui est un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salmarano sur la kin, la dengue et à biso bagapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelino, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.